La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga, bonjour, bonsoir, mbote bandeko bolandaka biso, kaka nde toyebi, yango edepandaka mingi na air oyo, okolanda émission tope analyse na biso. La famille lelo toye na numéro ya sika, kaka nde na ebisaki bino, chaque jour toyaka na numéro ya sika. Alors, Mama Micheline Chabani a niati mwa bor moko na makambo oyo ezoleka na réseaux sociaux. Mutu moko tako olobake ayebi makambo ezoleka na réseaux sociaux te. Alors nangai nayo toyebi dossier ya Axa Olangi oyo tozarango na réseaux sociaux. Alors Mama Micheline Chabani pe aniataki bor moko pona kotalisa batu lolenge couple esengeli kozala. Mama Micheline Chabani aye kolobela infidélité ya mobali nae. Alors tangu Mama Joël Kabase la teyaki, tangu Mama Joël Kabase la yaki na mateya nae pona kolobela likambo ya infidélité ya mibali tope infidélité ya basali ya Nzambi. Batu bazalaki ebele ya kofinga Mama Joël Kabasele. Bofingi Mama Joël Kabasele, bofingi elongi na ye, bofingi tai na ye, bofingi famille na ye, bofingi nyonso ya Mama Joël Kabasele. Mais en réalité, makambu ebele ya mabe evandi na basali ya Nzambi. À travers Axa Olangi, makambo eleki na vie ya Axa Olangi tope oezo leka na couple ya Axa Olangi et lamusi mwa makambo tellement ebele na mitema, makambo ya muki ebele o ba vérité ebimi ebele o bokoki ko imaginer te. Nyonso wana ebanda na couple ya Sandra Mbuyi. Na felicitaka Mama Sandra Mbuyi, na betela kaye maboko, na lobaka bravo na Mama Sandra Mbuyi, aza sage, aza trop sage, aza na sagesse moko o bokoki ko imaginer te. Pourquoi na lobaka ngo? Parce que tomona batu tellement ebele, tomona na bana mibali na bana basi. Tomona ba chantre, ba musicien ebele mingi mpe misu tomona ba pasteur, ba bima na réseaux sociaux pona koya ko défendre rumeur moko ebimaki, nungu moko ezalaki quelque part, omoni vraiment mutu abimi na réseaux sociaux, pasteur, chantre. Abimi na réseaux sociaux pour ya ko répondre ba chroniqueur, aya ko répondre ba tiktoker, aya ko répondre ba nungu o eza na réseaux sociaux. Affaire ya Mama Sandra Mbuyi, divorce ya Sandra Mbuyi, tomona ki mobali na ya leka ki na réseaux sociaux, mais Sandra Mbuyi alakisi sagesse o ezaki nango atikali koleka na réseaux sociaux te po aya ko répondre. Makambu ya Axa Olangi aza bouche be, Axa Olangi avandi kimia, Axa Olangi azui penza, azui kimia par rapport ya makambu o eleka na réseaux sociaux. Mama Olangi, que son âme repose en paix. Mama Olangi ateya babiloko oyo. Na lobaki yango soki Mama Olangi azalaki na bomoi, makambu o eleki na cher. Makambo eleki na si femsi elingo salima te. Na tele bino matondo so boke na chaîne na biso ya Afrika na Motema TV, bokoyoka ba vérité o elobamaki kuna. Bokolanda ba vérité o elobamaki kuna. Keva mataka na cher na polo. Alati polo, azu moi jaquette mora muki atie. Sapologie, fière, matina chère.
mais chez Maman Olangi biso tout oyebaki chaque dimanche ba garçon balataka veste. Soko lingo mona bana mibali bengambe mibali ba niati ba veste ke na Maman Olangi biso tout oyebaki eloko wana. À travers marambo eleka ke pa ya Mama Olangi, Mama Micheline Chabani ayo betela biso lisolo moko na otela bino boya koyoka. Mama Micheline Chabani alobeli infidélité ya mobali na ye. A expliquer biso na infidélité ya mobali na ye, alobi mobali na ye alingelaka ye basi ebele, ye azwa meme mbanda o mobali na ye linga akomisa ye proche na ye, ateya ye lelo mbanda na bala bota, batu bafingi Mama Chabani na ba commentaire poni loko wana. Alors, yana bato ebele ba répondre Mama Chabani balobi wana eza ya époque na bango, ya époque ya lelo e osalema te. Bato msu balobi Mama Chabani na video a préciser que non akumisi te me po mobali na ya tika mobulu. Mama Chabani mobali na onda koli. Na otela bino video bolanda. Mama Chabani, moi je comprends que mobali na yo nde akoli. Alors ndenga akoli aomona ke ba fitilité mususu eza na tina moko te. Bomoni lelo ba serviteur de Dieu ebele ba mateya na bino ekotisa bat na libulu. Basala nzambe ebele ba mateya na bino ebebisa pe ba foyer ya bato. Ba mateya na bino e déranja pe ba foyer ebele. Mama Chabani alobi lelo avandi kimia na libala na ye. Na otela bino video bolanda. Lelo avandi kimia na libala na ye parce que nzamba délivrer mobile na ye, mobile nazaki na kindumba, mobile nazaki na molimo wa kindumba, nzamba délivrer ye. Yango esali ke ye avanda kimia lelo na libala na ye. C'est faux. C'est faux, Mama Chabani. Ovandi kimia na libala lelo parce que mobali na yo akoli. Il y a un temps pour tout. Mobali na yo si akoli, amuna ke atake libanda ya malonge ozalate. C'est mieux quand ndenga akoli bongo a se focaliser na mwasi na emoko o eza yo. Abandaka kosalelo mobulu makasi. Kande moko lobi alinga même ba fidèle na église. Eza témoignage te okoya opesa na baninga lelo po aksa kweli likambwana. Eza témoignage te okoya kopesa ke no siko na ebite na témoignage o Mama Chabani apesi otei biso nini ke mobala ata asalibwe ata lingi na église abeti si o mitu ndenge mobala Mama Sandra Mbui akendaki kolinga nunu ya mwana. Ndenge mobala Sandra Mbuya ke bota papa Jean Bosco soki Jean Bosco. Ndenga ke pasteur Jean Bosco ndenga kenda ko bota na nunu. Na mwano Mama Sandra Mbuya bokoli fio Mama Sandra Mbuya bokoli ote ya Mama Sandra Mbuya nini. Avanda kati mobala okoma mukolo otika na ye mobulu. No. No. Na époque na bino bozalaka bongo. Na époque ya lelo ba toléralisation infidélité mobile te. Eza na basi ebele ba kufa ba innocente. Misu ba kufa na maladie. Misu ba kufa mbanda bomiye. Mobile kende kolinga proche na ye sans yeba proche wana sali biloka mabe abomiye. Époque na bino bovanda kangwe, bovandi ngume. Mobile okeluka nyonso zo yela yo. Yango ba mama na biso ba supporta ba infidélité mususu. Mais koyiko ya kote ya bana ya lelo makambo wana te koyiko ya ko encourager le mal te. Mobala Mama Chabani atiki mobulu po asi akoli. Amoni ke aozwelo kote. Nzote koli ekoma ba maladi ebele. Aboya kufa na scène esi akoli. Mais yango te koloba ke non tolo na lobite ke mobali soko sala mobulu bomaye sala boye sala biso tout oyebi ke non ba boma libala pona infidélité te to yebi
pour infidélité mobile pour yanka boya comme na ba commentaire babomaka libala pour infidélité mobile te moi sata mobile aza infidèle sambela eza na babiloko mosusu basambelaka mpona yango te boroteya aksa olangi nini asambela mpona Kevin mutu soki aza infidélité susu makambo mabe abakisi likolo boroteya mwasi na ye nini sambela et aussi là bela nzambe nde mama Micheline Chabani alobi ke ba lien ya famille mobile ne aza délivrer na ba lien aza délivrer na ba lien te papa nzoto ekei papa akoli amoni ke buzobe eza lisusu na esika te akoli amoni ke buzobe eza lisusu na importance moko te boteyaka biso mateya oyo eko contribuer makasi na bavi na biso boteyaka biso bien boteyaka biso bien po tokweyaka na bapiège mosusu te likambo ekomeli aksa olangi eza likambo moko o communauté namoni mpe na communauté telemeli yango namoni mpe na communauté telemeli Kevin po biso tu toyebi aksa olangi biso tu toyebi bana ya mama olangi ndeko moko alobaki omoni bamalamu ndeko manike alobaki bamakambo ezongelaka bana ya basala nzambe bana ya mama olangi il faut bavivre le karma wana pourquoi parce que bamama na bango babebisa bafamille ebele bamema bafamille ebele na berere bana ebele bafazer grâce à mama olangi bana ebele oui toboya yango te po tokowanga nango te mama olangi JCC wana boyokaka soki JCC wana mama olangi soki lelo bato ebele bayebi ba prière a combat soki lelo to découvrir que na ba famille na biso ebele to wana ba combat c'est grâce à mama olangi et papa olangi et ana bato musu bayebaka kosambela te lelo bayeba kosambela grâce ya communauté olangi et ana bato misusu bayebaka bazaka makasi na bakombat combat spirituel eza baolangi biso nde baolangi nde bayolakisa biso mamba combat spirituel c'est grâce à mama olangi alors grâce ya mama olangi pe bana ebele base retrouva pe libanda grâce ka ya mama olangi bafamille ebele ekabwana pe wana to ignorango te wana to wangana yango te ke bafamille ebele ekabwana pe grâce ya combat spirituel grâce ya mama olangi bafamille ebele ekabwana lelo mambo ekomela bana ya mama olangi ketchak aboyanaka na mobali na ye lelo ayo obala mobali mosusu lelo mambo ebele ezokomela bango mama olangi tanga bandaka koteya abandaka kolobake bolanda makambo bana na ye basalaka te po ye moko azosambela mpona bana na ye azosengela bango mawa nzambe pour vous dire que babotaka mwana babotaka motema te bien sûr que oui masumu na biso baparent bana pe bafutaka yango soki paro kati balia ya masumu no yo moko te soki bana pe batelemeli masumu ya baparent elanda bango te eza na bana ebele bafuta bafardo ya baparent na bango yango tolobaka tango oza parent sala bolamu zala mama moko malamu bolamu oyo ozosala soki baofuta nzambe aofuta yo te aofuta ngo epai ya bana na yo mabe oyo ozosala soki yo moko ofuti yango te bana na yo baofuta mabe wana tolobaka ngo eloko aksa olangi akutani nango eza mpona teti ya ye moko aksa olangi soki aksa olangi ayokaka conseil ya nani ya papa na biso apôtre Roland Dalo soki ayokaka conseil ya papa Dalo mais lelo chaussure wana eswaye na makolo te Roland Dalo makambo aloba même mwana 2 ans
Même moi, nous avons 2 ans. À comprendre facilement message y apôtre Roladalo. Na moni o lati chaussure. Mes chaussures wana zo soyo na makolo. Ça dit beaucoup. Libala na yango lelo zo soye. Libala na yango lelo ememi humiliation. Après combien d'années de mariage? Après combien d'années? Aksa Olangi savait bien que Keva Zaki marié. Mais elle avait accepté quand même de se marier avec Kevin. Tout ça, ils ont un karma. Toyo kote la na communauté, to telemeli na communauté pour to boy mabe eya. Soki to raisonner problème e komelaka na ni pasteur Marcelo na mama Blanche. To boy mabe eya. To boy lobi mabe moko boezala. Mabe wana ezala pourquoi parce que mama nani Aksa Olangi asa to telemeli yango bomoni to ye kokotela ye poto yebi. Kevin Toyebi Kazaki déjà marié quelque part. Asakani a déjà esprit à moi si moko quelque part. Alors, non, yo qui sabino message ya maman Chabani. La famille bo s'abonner s'il vous plaît. Emelenga vidéo. C'est zamba liboso continue la chaîne Nabiso. Emelenga vidéo. Partagez information au partout. Bande kwebele ba yamba information au. Toyoka message ya maman Micheline Chabani toyoka yango. Ake aboti libana biso tokuta na mibali boye mobali penza ake aboti libana mwasi abenga mobali na yo abimana nga bien nzamba za lokumu na ko pesa nzambe pesa nga motema olinga mwasi wana na église nanga naza mwa moso na te wazaka makanga mbali nanga bon mais asa mwana molimo nanga na teye aye abali pa comme na bana 4. C'est ma sœur. Aujourd'hui j'ai mon mari et j'ai un mari fidèle, très fidèle, plus que ce qu'il était hier. Mais le Bazaki courait de jupons, de ce qu'on mange, il sortit ce qui se mange. Aujourd'hui, tous heureuse, heureux. Parce qu'on a fait tomber des réclamations de son côté et de mon côté. Sauver pour sauver. Et on te remonte que ça m'a beau dans sous. Et ça, Babylon Moussousou, to benga ka ba réclamation te. Na ba famille na biso africain, to ebi ke ba réclamation ezebele. To ebi ke na ba famille na biso, mutu mso akoza pe na kindumba moko boye me kindumba neza ba réclamation en famille. Mutu mso bakotie molimo moko batie molimo moko azana libala me batie ka molimo wa kindumba oui na ba famille na biso pe ezali. Na ba famille na biso ba africain tozana ba jar nyos na lobaka les combats les plus difficiles dans nos vies, ils sont les combats de famille dans le barango. Et les combats les plus difficiles encore na ba vie na biso, ils sont les combats où bomba mi de, ils sont ba esprit où bomba mi derrière ba combo na biso. Ils sont ba combat ya minene na ba vie na biso, mais il ne faut pas confondre les choses. Ils sont na mibulu musu mibali basalara. Ezate po aza combattre na famille na ye, ezate po aza na ba réclamation na famille na ye, mais c'est parce que alingi ango, c'est parce que alinga sepelisa vie, alinga sepelisa nzoto, alinga mi sepelisa. Et comme on a ba âge moko boye, muto alembi. Maman Micheline Chabani alobi bien. À cause de la peine a raison. Mais il faut savoir que mobile maman Micheline Chabani a commis na âge nini. Maman Micheline Chabani a vivre infidélité à mobile nae pendant combien de temps? Là il faut nous expliquer maman. Il faut expliquer biso peut très bien parti wana. Pendant combien de temps o vivre infidélité à mobile nayo et pendant combien de temps aussi o mobile a stoppé infidélité. Tala âge na âge nini o papa zalaki infidèle
na âge nini o pe papa komi fidèle. Papa esi akoli. Papa esi akoli. Nakala nde bozala kozimbanda na yo komisie ami. Na moya lelo biloko mabeze ebele bato bakomi kobomana. Na moya lelo tu peux pas que non ozwa mwasi moko mobali no alingi libanda okotisi okomisie friend na yo okomisie ami osaliki amitié. Aoboma yo. Aolongolo na vie. Ceux qui envient qui déjà libala na yo, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Monde à lelo zalo kwa monde à kalate. Monde à lelo c'est une autre chose. Lelo. Monde à lelo et alo kwa monde à kalate. Monde kala ezalaka ta mobali obeta o tchaeka na mabolongo tchae na maboko ya nzambe tcha mabolongo na se bondela po na ye eza ba lien eza ba boyebo ya kotika ne kobeto ata mobali oboma yo ba ote yo ka bondela po na ye fuka me sambela me monde lelo te to bondela po na mibali na biso eza na ba comportement monsieur ekoti na ndako no yo moko lobi non o eza mipepe mabe o eza porte moko mabe fongwami obondeli. Mais il y a des choses aussi o muto osalango volontairement. Il faut savoir à différencier les choses. Et ça na ba chose musu tu vois que non oyo osalango volontairement. Et ça pena ba makamsu quand tu remarques lobi non o eza mipepe mabe o eza ba porte moko fongwami. Aksa azonyo kwa mana libala. Mwana mwasa naza erezite. Tango mobali ya boto liye micro, botali pendelo ngia aksa bolobi ke non, aza erezite. Et comme elle est chelon pourquoi azaki toujours na bizaleli ya ko inventer mobali na ye. Aksa Olangi parlait de son mari en tout moment. Elle parlait de son mari en tout moment. Abandait toujours kolobela mobali na ye, kobeta lisolo, mon mari est ceci, momoni mobali nanga, il est comme ça, il est mignon, il est comme mon père, il est beau gars. Tout ça. Lelo ata onyo kwa mana libala. Lelo ata mobali ya komisie mukomboso, ya kututa kai nyonso. Lelo ata mobali azo nyokola ye. Aksa Olangi aoyoka sonya o divorcer. Soki famille na ye ba otelemela yango te aoyoka soni pourquoi parce que makambu o ye abanda koloba na biso na réseaux sociaux. Aoyoka soni parce que libala o ye azwa. Soni na ye mingi e ozala libala o ye azwa. Izaki ya yete. Izaki ya yete. Soni ne mingi ezala azwa kape libala ya muninga. Azwa ka libala ya muninga. Abala ka mobali ya batu. Ana soni. Ndenge ye abimisa mobali na ye. Façon o ye aggrava to pe a sala mo ba vantar moko pona mobali ne na réseaux sociaux. Yango lelo ekangi ye. Na ebite so nazana moi vidéo moko aksa voilà yango yo na yo kisabino. Ngaza kabongo funa ke ubata umuntu omuna teke yana problem ngaza kabongo so na problem ngati mtamuna funa ke pembeni na koko expose problem ngati batho bamonke azana problem ngaza kabongo ngala za mu devant la fait na kwa exprimer ba façon devant batute funa ke ubata ma ngaza kabongo funa ke ubata umuntu omuna teke yana problem ngaza kabongo so na problem ngati mtamuna funa ke pembeni na koko expose problem ngati batho bamonke azana problem ngaza kabongo. D'abord Aksa Olangi aluba mingi. Aksa aluba mingi. Pona oloba penza, Aksa aluba mingi. Aluba mingi. Na otela bino témoignage ya mama Olangi na papa Olangi. Na otela rabino ango.
boyoka mama Olangi na papa Olangi nde babandaka koloba pona bana bango. Nde babandaka koloba pona bana bango notela bino yango bolandango. Combat spirituel. Bon, je m'appelle Elisabeth Olangi, j'ai 50 ans bientôt. J'aurai 50 ans bientôt. Bon, nous avons 7 enfants avec mon mari et nous sommes déjà grands-parents. Oh, maman Olangi. Dieu nous a accordé parce que lorsque nous sommes mariés, nous étions catholiques. On allait à la messe, nous étions mariés très jeunes avec mon mari. Et c'était en Europe qu'on s'était mariés. On étudiait à Belgique. Et donc, on a terminé nos études, nous sommes rentrés au pays. À l'entrée au pays, ce n'était pas facile. Parce que nous avions déjà une autre vie en Europe. À l'entrée au pays, on devait vivre comme tout le monde. C'est-à-dire dans la coutume. Et chez nous, à la maison, ce n'était pas facile. La coutume nous a accueillis et mon mari était tout le temps dehors. Je me suis resté seul avec les enfants à la maison et beaucoup de personnes plus âgées que moi qui dirigeaient la maison. Les oncles, les tantes. Et ça ne nous a pas plu, ça nous a amené dans beaucoup de problèmes. Des divorces qui nous menaçaient, des disputes. Et un beau jour, je devais quand même chercher la solution. Attaque africaine, première solution, c'est le fétichisme, c'est le maraboutage. Je me suis parti là-bas. Et c'est ça que j'ai vu mes parents faire. Et dans les jeunes prières, j'ai trouvé Dieu. Parce que lui, il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai retrouver. J'ai trouvé Christ, il est venu dans ma vie un beau jour, il m'a répondu. Il m'a dit pourquoi le foyer ne marchait pas. Parce que bien que j'avais reçu Jésus, je vivais dans la coutume. Mon mari aussi avait reçu Jésus, il m'avait suivi, mais il vivait aussi dans la coutume. Dieu ne peut pas être là où il y a la coutume. Parce que la coutume, c'est en train de contredire la parole de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, il te faut une délivrance. Et moi j'ai dit pourquoi. Parce que la bonne église, on m'a dit, si vous acceptez Jésus, vous êtes délivré. Le Seigneur m'avait dit, c'est faux. Regardez l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, Christ m'avait dit, il avait fait 3 opérations. Première opération, il a demandé ôter la pierre. Deuxième opération, il a dit, Lazare, sors de là. Troisième opération, il a dit, déliez-la. Le Seigneur m'a dit, toi aimez vidéo, s'il vous plaît, vous aimez vidéo. Ça veut dire quoi? Ôtez la pierre. Les crédilités, vous recevez Jésus, vous arrivez la crédilité. Deuxième chose, vous écoutez la parole que Christ a envoyée à Lazare, sort de là. Et quand Lazare est ressuscité, il était debout. Jésus m'a dit, il faut troisième opération, c'est la délivrance. Il a dit aux apôtres là, déliez-les. Christ était présent, mais lui n'a pas délié Lazare. Il a ordonné aux autres, aux apôtres, déliez-les. Donc voilà les 3 étapes que Christ nous a données. Et quand nous avons mis cela en pratique, j'ai trouvé la paix. La famille, soki bolandi mama Olangi, na témoignage ya mama Olangi, alobi ke na famille na bango, bazana ba combat ya divorce. Bazana ba esprit ya divorce. Bazana ba lien ya divorce. Dans lelo tant to mona ke libala ya ndeko na eketia itambola ki biente. Libala ya Enis Olangi pe kuna toyoka mbutu libala ya axe donc tozo comprendre directement que famille na bango eza na ba lien ya divorce ndenge mama Olangi alobaki. Mama Olangi abunda pona ye moko. Tala, il y a des fois bana basala nzambe bakasa lokola soki papa za pasteur, soki papa za pasteur ye mo asambela makasi ezate kwa nipo papa za pasteur. Non. Luka nzambe na makasi na yo moko. Yomoko luka nzambe na kiyomoko. Eloko wana bana basala nzambe bele bayeba yango te. Comme papa biso za pasteur na lali na nga na osambela te. Comme papa biso za pasteur moyena sambela pona mamba vi na ngeza te. Non, papa nde aza pasteur, mais yo te mutu oza pasteur. Mama Olangi abundaki pona ye moko. Elle priait pour ses enfants. Oui. Mais pour na kokata ba lien ba divorce, abundaki pona libala na ye. Le reste bana na ye pe ba sala na lolenge na bango. To condamner mama te, mutu na mutana ndenge na ye. Posa na biso eza, aksa Olangi, azwa kimia, azwa pe, na libala na ceux qui a kokabona na Kevin problème te ceux qui peut bazala kaka ensemble mais azwa kimia eleki nyonso to lingela e kimia aza président ba jeune l'église na bango aza na grade ana pouvoir aksa te arabia dana landa mate na ye to lingela e kimia Kevin Kaseya
pesa mwasi no kimia. Axe aza lesi ego te. O atika yo alandela o te. Oyaka na via ba axa, oyaka na via ba olangi. Pona koluka ofiba mbongo na bango. Mais yo kuti na kati okuti difia. Yo kansaki okofiba mbongo. Mbongo eza ya axa te, eza ya famille. Misu na biso etala yo. Po to senga kimia. To réclamer kimia. Réseaux sociaux efingo na balolenge nyonso. Soko ota axa olangi kimia te. Merci beaucoup. Nzamba pambula mututu alandi biso. Partagez na ba réseaux sociaux. Tchela biso j'aime. Ceux qui s'abonnent, activez cloche de notification. Tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.